Ma mission TV, le miroir du monde. Chroniqueur à l'élo, donc pas de refus, vraiment je te dis fais gaffe. BCBG a plus de combien de millions na beaucoup de sous nombre de tous billes. Alors respect na papa chéri. Alors nazore bisayon deko na yo kaki déjà na monaki interview na yo ozolinga oboya ke o soit disant deni na lobati. Mais si tu continues encore comme ça, toko éduquer yo. Mutu moko tatinda ki ofinga wo ranson. Wo ranson na responsable. Ya ngomoni lelo même artiste mingi ba ngomoni ngaba Mbappé bas na bango. Mais ça on l'a bien. Au moins ba prenter ba idée n'est pas jibé. Jiba yemba obike jiba yemba femme mo kala. Mo femme ne mo be kala. Ayemba nzembo wana. Mais ba to bazo panique. Munyo sa ko mo mo nje mo sa ngo belande ba lobagiana. Dia po abanda ngo na boy. Bolimbisanga. Po ngana tuko sala na tuko vanda na yoki nzembo wana de oh. Donc ça veut dire viande parole moro et touché zani. Habit comme un greu de diamant dans le désert. Comme un diamant dans le bateau va teka ba diamant ba seni. Ba ke luka diamant. Et diamant ça wapi. Donc babu tant ka kumisi bongo ba boule pe réellement za diamant ba komo ke luka. Ce qui a fan na pas JB na pala JB faut ba ko le voir na télévision. C'est papa na bango moko. Tout comme tout Kaloji, il était en Europe, aïe pas papa n'a pas un mot d'abord c'est en publicité. Mais au moins ce qui est riche, aïe pas papa chéri, il faut l'Obama. Pour et comme ça moi bateau, tu peux t'attendre ailleurs, wande l'Obama. Donc même ban na paye à BCBG, bah y a pas JB. Mais tellement pas ça déjà ban na ndaku, inutile ça là, pas propagande inutile, tu vois. Mais ça au moins musicien moi au tirer de faire une tchaï était pas papa chéri. Et ça actualité, hein? Tant aye pas papa chéri de faut mo qu'il yeba na seka kapasi ya moto te ngai jibempiana pona yebi pasi na liwa ezali nzela ya moto nyoso bopanza kanga sango na beli liboma bolingi vina nga ebeba. Donc cela veut dire que l'artiste est en train de démontrer que ça a un problème na motuti ozomona kende lelo gomi lelo bêtise da bêtise même oye maman sinayo mais olinga batu nyoso wona za makamba yo na mwasi na parler na bino et dike na motuti. Ndé na mona lelo moi artiste aimi moi kumisi mais dike na motuti et baxi pe lokote na vie moto mais ba to ba zo encore non to ling biloko na to ligi ba œuvre d'art lo rwanda ozo ba papa tumba ba sa kinde ba jibe ba yemba ba nzembo o mo nga jiba yemba ba nzembo que est sa vérité. Ma mission TV, le miroir du monde. Et voilà, ma mission TV, chaîne à référence dans la République démocratique du Congo. Donc, vraiment, Martin Engi Vitesse Azobaka. Donc, chaîne à référence, Martin Engi Vitesse Fizé, Solali Kambo. Toujours tolobi tozo lukara makambo tozo kota place partout na banda kutu poto la sabino vraiment information ndenge ezalaka donc pona mboka na biso nde toyebi biso tout mais lelo to robetali solo ya musique donc to kwei na ndaku donc ya BCBG Solali Kambo to luki BCBG poto sola vraiment ma solo tali jibempiana papa chéri moto pamba donc leader morobo o vraiment osa pe makambo ya minene na kati ya mboka na biso donc parmi ba leader ya minene papa Chirazana toujours pour na sepelisa population mobimba. Alors lelo nazana Floris Sadiko biso tout ebi Floris Sadiko oh vraiment a mesana pe ko lobela papa chéri aza vraiment na ba vrai ya papa chéri ba lobara vraiment ba actualité tout ya papa chéri. Alors bonjour Floris Sadiko. Ouais, bonjour Martin. Bonne santé. Ouais, santé très bien quand de mon éliongo. Voilà, les lots vraiment nazano lisusu à Floris Sadiko. Moi quand la émission to ça qui mais les lots vraiment to zongelio parce que aux amutumoko c'est très bien devant caméra le bara vraiment ben information bien. Il y a Jubin Piana papa chéri Motopamba. Boni d'abord BCBG et puis papa chéri Jubin Piana. Ouais Martin, merci pour la parole. Je pense que premièrement avant on appelle ça bah message Joana, nous souhaité d'abord mes condoléances. Dans la famille à Papa Lutumba, tu vois que Koutinga na noir donc cela veut dire ça moment là biso matanga ndé au monde toujours les là on a noir boy. Papa chéri, il est bien important, je pense que aux alagi na yepé toza na kini ah tu ko ça moi déplacement, ça vraiment très bien. Akenda juste pour na ba finissage à balle de match quand ndenge zalara mais à moment où toza na donc BCBG au grand complet ça très bien vraiment donc marambeza bien.
Alors Makamboza vraiment très bien donc par rapport le lot il y a papa le Tumba Oeza artiste monene donc icône donc ya mboka na biso République démocratique du Congo vraiment pesi ba toli yande na ndenge ba conseil yande na ndenge na musique vraiment sali trop par rapport il y a papa le Tumba ndenge et bimaki le 3 vendredi et puis bakundaki dimanche le 5 par rapport à ça et puis évolution ma organisation ou bien na artiste ndé ba qui papa chéri na habité sur le bandenge nini. Ouais, vraiment derrière papa le Tumba, je pense ba kunda gon jalobi il est gagné dans très bien ndenge bon organisation là wana itali bisoté gouvernement zwaki appone bato fa ba organisation il est gagné ndenge singler les gars. Je pense que papa le Tumba to tika biso grand artiste poète c'est le sous vraiment Nzambe ya zwa molimo na kimia to salaki wana papa chéri azalaki wana le samedi soir jour où artiste ne so bayaka azalaki wana batu mingi ba kanisa peut-être royate on a papa naye azalaki wana vraiment tout était passé très bien ndebe to kundi papa donc yango wana kaka. Alors merci vraiment donc ndeto kundi papa yango wana vraiment ba tutu ba Hollanda alors boni basango d'abord ya bal du match ezandenge nini po donc batu baloba 2019 yango pona bal du match ba tutu ba ozela pona papa chéri donc voilà. Ouais, bal de match Martin Yengi invité sa fusée sur Likambo. Bal de match père sur Likambo. Voilà. Veut dire que Likambo Zoya et puis ça en moi solo. Tout le bail 2019, oui bien sûr. Et alors 2019 faisant en cours, tout on a 5e mois en gros entamé. Donc la préparatoire ça m'a très bien. Donc je pense que si tout l'ingato comme on a moi fin 2019 on aura déjà ça sur le marché. Donc yango wana kaka. Balembi yango balembi makasi ba di match. Bon, na ebita bat balembi ne tibana ni po biso na BCBG za likamba fidélité. Biso ya fidélité et si to c'est là trop. Ozomona to mesa na ko sepela. Alors papa chéri lelo na ko loba na ko tuno question moko bozwa ka papa chéri na classe nini. Oh lelo leader oh bato belé pe ba sepela na mak bato belé bon ba ini pe bazalara mais bato belé ba sepela na musala jubem pe na papa chéri à sala rapport à sepesa surtout public quoi. Na ebité bochaka na classe nini na ndenga zaleli. Martin Yengi, je pense qu'il y a besoin kini kudu pété pour jibaza az artiste Congo RDCT jibaza artiste international tu vois. Je pense que tant qu'on est sur la JB c'est un monument. Papa Lutumba lelo baza papa na bango oui ba umeli basa lebele déjà na gogolo baga JB as un monument. JB n'a rien à prouver encore ici au Congo. JB a déjà fait à Sali et belé le oyo même mon ba jeune ba bima au mon jeune malgré na compétence na emoko nini partiel mais au moins na kati na il y a du JB donc azabatumo baza spirituel en quelque sorte na monde musical donc azab monument munene na kati mboka oyo grand artiste ya mboka oyo il n'est pas n'importe qui donc kombone ekoleka vague boité leki ka mbala moko te na mboka oyo déjà mboka eza kombo moko be faut basala ngo ba monument pe donc c'est ça. Alors bato belé bazo se déranger ba comment papa chéri yemoko à sala vraiment bana na été ndeto lobake bana ne mo pe boye ba poussa na rapembene mais tout monde kaka ya batu o ba sali moi succès déjà nde bango na sko ba poussa na rapembene na papa chéri ba komo so la pe bien ezala rapona nini ke ba mission ba outi na borkestre libanda ba ndimi pour moi ba poussa na pembene na papa chéri. Mais non, c'est pas ça. Wana eza batunde ba boule bongo. Est-ce que ce que moi na a poussé simplement papa na face à la publicité. À sa publicité. Mais là sur moi muninga so pas papa et muninga peut-être abeta sur na tu pas tel. Ce qui a fan na pas JB na pas la JB faut pas le voir na télévision. C'est papa na bango moko. Tout comme tout Kaloji, il était en Europe, aïe pas papa na bango moko d'abord c'est en publicité. Mais au moins ce que Richie, aïe pas papa chéri, il faut l'Obama. Et comme ça, tu peux t'attendre ailleurs. Donc, même si on paye BCBG, on ne pas JB. Mais tellement que ça, déjà, inutile, ça là, la propagande inutile, tu vois. Mais ça, au moins, les musiciens, moi, on de faire une n'était pas papa chéri. Et c'est l'actualité. Tant qu'il n'y a pas papa chéri, il faut qu'il y ait.
aolinga pe bat baye ba ke oui na lekake papa chéri mais papa chéri mona e moro pe les sous sali moi et sous sport moro boy pas à lancer l'artiste moro boy. Oui, pour témoigner que naza mutema pembe naza na problème na batuté na sekaka passe ya moto te ayembi yango po na yebi passe na liwa ezali nzela ya moto nyonso imbango no. Oui, partout na aloba ezande ni gutu na sekaka passe ya moto te ngai jibempiana po na yebi passe na liwa ezali nzela ya moto nyonso bopanza kanga sango na beli liboma bolingi vinanga ebeba. Donc cela veut dire que l'artiste est en train de démontrer que ça a un problème na motuti. Omoni lelo excusenga ina ça entre parenthèses. Moi papa le tumba na tiba okunda na ba honneur. Ce n'est pas parce que papa le tumba chanter d'abord. Est-ce que quelqu'un peut déterminer la voix de papa le tumba? Il y a personne. Mais tu papa le tumba à travers banini ba œuvre naie ou apé sarbat ba yemba. Donc mbalama to mona tant muta lo ba lo ba wana mageyem tambi na voix na mais to mon esprit ne zé mutu tel. Donc plus tout ça a besoin ya nzembo lokande ba papa le tumba batiki le ba mabele za ba biloko ezokende eza ba biloko eko tikala na bakoko na bakoko. Ce sont des vérités. Ne jibe nanga lobi ke nini ke nazana nini na seka pasa mututé pour na bi passe na liwo ezali nzela moto nyonso dans déterminer déjà où ezala na kata mutema na ye. Donc l'artiste doit faire sortir ce qui il pressent dans lui. Ozomona kende lelo gomi lelo bêtise da bêtise même oye maman sinayo mais olinga batu nyonso wona za makamba yo na moi sino na parler na bino et dike na motuté ndé na mona lelo moi artiste ayimi moi sino kumisi mais dike na motuté et baxi pe lokote na via moto mais batu bazo encore non to ling biloko na to ligi ba œuvre d'art lo roi ndé ozoma ba papa tumba ba sakinde ba jibe ba imba ba nzembo o mo nga jiba yemba bena nzembo ke eza vérité ozomona. Ceux qui lelo omoni Michel Moko Tokolo bande baloba ba 5e génération banini que lelo pe ndimi pe soit les Kana TV a critiquer soit ti a manqué papa chéri na ebité bino bokolo bande nini. Comment que mutu babi liberté d'expression hein? Quelque part sur le soit disant démocratie il y a d'autres gens qui comprennent démocratie sur l'axinine to liberté d'expression tellement ça la liberté d'expression il faut le go finga mutabatu au finga mutango pe boko gana vite boza niveau moroté tant mais beaucoup fa ba kunda ndé moroté mo finga parce que lingi était donc ça voilà donc ça veut dire ko finga mutu ngala comprenango elongolara elongo moroté na kata mutu wana donc inutile so que on se sentit que tu es danger zone coin non so bandi ko finga ça veut dire zo mona que a même soir obete zati na beta ta ma finga donc ma finga za gravité eza arme va faible en plus un artiste un vedette et fa mesane ma finga eza la bongo et ça bongo donc ça normal so ba fingi JB so ba fingi JB netinga na kamara li souté so ba fingi mutu asa célèbre na kamara li souté kutu ngana on peut sa discipline na finga na mutu célébrité pour na kitana nga ete na maloba nanga so pas yé pas comme nga tenga pe na comme ete donc so na monique a danger et pas nga na pousser kuna na loba tel comme combo na ete donc c'est ça on a monique ba de mat ne ba to ba ozela ngo bo c'est que 2019 oyo to ebité ba biloko nini su est-ce que bote ba diamate na kata ba nzembu ba or te na kata ba nzembu yango ba to ba ozela ngo bo bende nini ozomona omoni ba nzembo banzembo comme aussi là obikenda musique pene kende to boite sixue goye bana moi ba clip échanger ba par rapport ba tanga ba kala ba makambu moi modernité côté développement côté na technologie mais sur le plan texte makambe mobeba championné comme aussi là valeur na onde tondo ko ba Redi Amis wa yembela moi si tu sens que à cause ça moi cité azol do loté moi cité ça ba métaphore et belé azol ba lignée ndena ce plan na JB quand il chante l'amour il est en train de chanter l'amour ozomona que mbala zo ça moi ça zo ça mobali ke papsona izebonga na lembie bolingwa ba coin c'est passé époque ya ba l'autre d'amour révolu ba petit dragueur azol ça mobali on a ça mensonge c'est la femme qui est devant son homme ozomona. Donc, Koutou, Maman Maria, mon santo n'avait jamais été dragué. Et ça, le Kouta. Est-ce que tu as dragué Maman Maria? Donc, la vérité, on a des tolings, chérie, on met bloquant ton lembiango. Quand il prend son temps, c'est par rapport à
génération ezolanda biso na loba likamba bolingo na lakisa yango moni lelo même artiste mingi ba komona ba Mbappé bas na bango mais so landi bien au mona ba prêter ba idée n'est pas jibe jiba yemba obike jiba yemba femme mo kala ma femme ne mo be kala ayemba nzembo wana mais bato bazo panique munyo sa ko mo mona nje mo sa ngo belande ba loba giana dia po abanda ngo na boy bolimbisa nga po ngana tuko sala na tuko vanda na yoki nzembo wana oh. Donc ça veut dire que viande parole moro est touché zani. Habit comme un greu de diamant dans le désert. Comme un diamant dans le. Bato bateka ba diamant ba seni. Baga luka diamant. Et diamant ça wapi. Donc babu tanga kumisi bongo babule pe réellement za diamant ba komo ke lukai. Non mon ba c'est le ba komo yimba ba si dans ba ju ba idée n'est pas jibe. Jibe parle de choses oyo et ça ba réalité pe. Alors merci vraiment donc Floris Sadiko donc wana izama solo ya papa chéri Jibem Piana Motopamba oh bah tout aussi la 2019 donc 2019 tu la bas de maths pour ebima SCP ça surtout bah fan tout ya BCBG bah fan tout ya orchestre presque tout pour papa chéri aza pour na batutu na ba oh balinga ke na ba oh balinga raté yazanika wana toujours pour na sala musala na donc voilà alors Floris Sadiko merci vraiment donc BCBG déjà yango wana donc kalate bas de maths 2019 bah fan tout ya papa chéri Jibem Piana Motopamba bazo zela vraiment bas de maths na 2019. Alors Floris Sadiko donc ngana olubaka par rapport à makambo uti koleka ya ndeko na biso pacho RFI OP azalaki proche na wenye muzika BCBG à côté ki makala po nde ba makime sama ya le roi de la forêt problème azana on a le roi de la forêt mais tout monde bimi c'est comme si ba makambo ba maloba misusu et comment on va bien te na par BCBG na ebité soki okoloba ndenge nini par rapport à pacho RFI oh le lobby makala mais tout le monde mbilinga nde baloba. Oui Martin Yengi d'ailleurs c'est ça et on a profité à l'occasion pacho RFI premièrement je ne sais pas na habité il y a une différence entre journaliste et chroniqueur na animateur na habité so pacho RFI aza ceux qui peut chroniqueur ceux qui peut animateur vraiment pacho RFI premièrement sera kangama kezale parce qu'a fini président Weranson na mosinae nandaku pacho RFI azali soi-disant animateur individuel ya yemoko mais moi préféré à commissaire JB n'a jamais a tchaye na kata BCBG aza animateur ya BCBGT aza ni directeur presse BCBG mais akendo finga Weranson bakangaki et alors JB mpena kokota na babuzo ba anate quand même photo y bagawo ensemble c'est un grand artiste c'est en plus ça camarade JB papa chéri on a malgré dans le bar chaque fois on dit BCBG na maison mais concurrence ou aussi la tesa loyale et ça pour nous finga ba vie privée à batuti mais pas toujours RFI pour se faire que azala aimer soit disant quand ça comme aimer ce qu'a fingi voilà to moi c'est nainde JB olinge JB akota mambo anate JB c'est un peu à sa personnalité morobo ou akolinga babuzo baté pas toujours faire ça là mabe akota ki boloko JB akokota buzo banate lelo abimi amoni c'est comme si bo négliger BCBG botike na boloko c'est comme si kokoko bimisete ou bien comment donc par rapport ndé lelo abimi maloba peut changer maloba on a pas sûr que maloba changer na royebisa pas sur RFI fait gaffe ou ça la grand erreur parce que mutatinda que no finga JB mpiana go finga Weranson azati JB patinda ote alors lingi JB akota na bosoto que ça là osomona aussi baby sa réputation donc comme JB continue na bosoto on a te ndé akomi mutu mabe omoni ndé bino ba chroniqueur lelo ba chroniqueur à lelo ba koni fata lelo ndé ba komi donc pas RFI vraiment je te dis fais gaffe BCBG tozana plus de combien de millions na ebi kutu sum nombre tozé belé alors respect na papa chéri alors nazoye bisayo ndeko nayokaki déjà na monaki interview na yo ozolinga oboya ke o soi-disant deni na lobati mais si tu continues encore comme ça toko éduquer yo mutu moko tatinda ki ofinga Weranson aza responsable osomona to lobela makambo za musique to lobela vie privée batuté alors bozo bana so continue encore on va s'en charger de toi wana na za besoin na kota la mamba pas tu RFI po aza mutu inda ndo ya loka na BCBG so ka fingi JB on va s'en charger de lui donc on a tant beta mamba pas tu RFI na bendie mato so ko chance ayokanga ayoka ke biso na BCBG to sepel na arts on a si continue to rolande là bozo basala ki
avant dans la coin sur la Monique on sur BCBG avant dans la coin BCBG tozali bat tozali intellectuel premièrement tu as raté pour finga bat alors comme yo finga ki ba tio na bolo ko ba indiquer yo alors lingai papa chéri ko kota na buzo banao donc je te dis mon frère Sokoza Mutamaeli, que ce soit la dernière fois, on va se comme papa chéri na négativité. La BCBG, bah tu peux pas dire Zaiki attaché des points à BCBG au comment donc il y a un moment où tu n'as vraiment bah tu me sous bah comprendre tes bah. Non, Martin, et on est pour mes années né. Au moins il y a Wenge et qui dans les dans domaine nyonso. Même si OK dans domaine spirituel, OK même dans l'église, au moins na sango mobi a comme ça ajibe. Sango mo so comme ça na wera. OK même si na ba wenzo, au moins maman te ka nguba comme ça ajibe. Dans tout comme peut qu'on n'est pas chroniqueur. Yo za chroniqueur mais au lingara na yo JB. Au préféré na musala na talent na nzamba pesa na domaine na yo, au comme ça na mutu wana. Maintenant yo sko mo ko na ba buzobo finga ba mususu na komba mutu wana. Et alors ba ngi dikyo na place ngenda ko finga, o lingi mutu wana si kwasa nini akota na buzoba wana. Po lobi ba salie ba lo ba ngi JB mkatinda kai. Mais JB tinda kai eti. Yemo ba sentiment le kindelu, a ko maîtriser ngota lobi n'importe quoi ba kangi yo, il fallait maintenant o sa nini, o se o meka ko bongisa. Soko bani ko parce qu'on m'a bien pour na JB biso ce que ça chercher na yo poto yebi oza jamais osali porter parole à BCBG oza pas chéri kokyo bimisete ba de mat ku tezo bimate bongo na invité mais il est fou ce type là s'il dit ça il est fou parce que hier zo nga finga kuna papa pesa ke mbongo do ba futa ke mafinga dans na BCBG do futa mafinga mais na BCBG do futa mafinga to futa la sérénité ndenge na olobela artiste na biso c'est comme ça que biso ça là so yo fixe so contexte ko finga to ba kangé susu ba kangé susu to yesuté papa chez pas oyati donc fais gaffe mon frère na bisayo zala oza na bité so intellectuel pour le bon ma ko s'improviser pe ba chroniqueur on ga bo fandika o chroniqueur donc vraiment c'est ça. Alors merci vraiment donc na ba fan tout ya BCBG bo yoki message ndenge zali donc papa chéri aza leader ya munene na kati ya République démocratique du Congo et puis surtout donc en Afrique partout dans le monde oh vraiment papa chéri asali kalabana wenge au bazaki ensemble bango tout tilelo azo continuer toujours musala na azo ezo kende lango très bien donc na volonté nzambe nzamba lingi papa chéri azala kaka asala boulot pour na population ko ba fan tout ya BCBG. Alors merci Floris Sadiko to komo ko masko na suka émission na biso na si message comme il batutu donc to pesi message pour na ba de matso kalate papa chéri lobaki 2019 atana décembre il faut bokanga mutema po ekobima eza 2019 au pesa ce message mouké na ba fan tout ya papa chéri oh vraiment balingara musique au papa chéri abetera partout dans le monde. Ouais vraiment Martin merci vraiment là on a rôle bagaga au moni un artiste et ça ben atamoro bo na mona rapé King Kester qui est en exil abeta album te mais King Kester tanga zongi on a compris que King Kester il est toujours King Kester nandinga pa choktika biso personnel papa chéri as un grand artiste je pense que un artiste akomara sili tango mona même na concert a ko gasouté mais jibe quand tango ça va concerner papa yo kenda bandula jibe mona raté donc on a maintenant oui on neza bego c'est plus que même l'album ndula pamba c'est plus que même l'album donc l'album c'est le côté pas jibe piano biso to linga jibe te po na ke no finga moto po jibe alinga a pesa ngelo koto na linga jibe pour na intérêt morobo non jibe ça convaincant kala. Donc cela veut dire ba provision a convaincant ndé yango non sali atisiko donc biso ba fanatique BCBG to zana mutema moko be si ça même à 2020 nous sommes là poto que na bandoule to zala toujours rafraîchi au monde donc bana BCBG tout to zala na patience et l'album ezala te to linga leader te bon album to linga leader bon osia sali oh ça sala tiki déjà monument na kati mboka donc ngana linga jibe papa ngo album ezala pona nga wana sala nga que moi album ezala te l'essentiel nzambe apusa jibe mikolo azala akomata tina ba âge ko le quand même papa lutumbo ba nde ba kofi ba âge c'est ça que moi je souhaite d'abord la BCBG ba vrai tout bilo boyebi biso check c'est pas pareil to kokanara jamais yamoni pour mon artiste wana zana puissance au moins sur lobby likambo esimbi on a kamwe et comme ils ont le ganzela mobala pembe akota ngina ndaku tele mais batu même moto waza musique sur le lobby check c'est pas pareil batu tout bazwa maloba on album ti alobanga boyka na réseaux sociaux ka toi mutu toi kanyango donc mobala pembe kota na mbala buni bango telanga mo fa ezala ngo
et ça nango mafingati effectivement ben jiba za muta pembe so le ba muindo là au moins to ba fingi mutu mais ye moka mi lobeli ba la pembe akotsa ka mungi tena ndako effectivement biso za pe ba mundi tout ba chocolat ba mungi ba kotate ben oui donc moi ba mbote na ba tutu ba lando partout dans le monde vraiment ba telle émission on est ndenge to clairci ba tout vraiment makambo to lo ouais ba mbote na ba vrai nyonso ba vrai tout na zolo banayo Martin ngala bulage fanatique jibe zara banga mungambo na commencé na vandi be tina océanie muta obenga nga banga tina nte ba jibe mais moto yo ici ba kota loin tu vois donc na pesi mboto na ngai yemo na yemogo le Salvatore binadama moto pamba donc unité de mesure parce que mesure na ye na pesi mboto na mon vieux Blanchard Mosaka na pesi mboto na ML yemoko Roger ML digital na pesi mbote na madame Nabiso ya BCBG mama Kapinga Bibi Kapinga na pesi mbote na pesi mbote na Sikitoko la bellissima tête bien faite il y en a bien que la tête bien faite petit femme Nabiso na deux fois ti a na bagage alors na pesi mbote na BCBG mobimba na pesi mbote na mode wa manaki na moni kuna Umberto de Nicheche na moni papa Didi na Belgique mon frère na mona ba biloko tindelenga selenga majar na pesi mbote na Océan na Luanda na pesi mbote na J3 na pesi mbote na Sadiko mobimba na kati ya Junior Umberto Junior Umberto na kati ya Brésil donc groupe wana ezala ka groupe na biso wana ya WhatsApp papa yoyo a jour wana benga bilanga papa na zomo suna émission te na bi père nazali zala calme papa yoyo momoni Umberto Dini Cheche mon ami personnel vraiment yango wana na pesi bino tumbote na pesi yo moko Martin Yengi mbote talaka vitesse à fusée ye pesa na ba gaz na bambongo nde to da mete mais ku félité na pesi mbote suna cameraman na biso na ibosani komboza Moïse ouais betara kan ndenge zalaka na pesi mbote na Sadiko mobimba na boulot nga mobimba vraiment papa chéri nous sommes de cœur avec vous tozali. Merci vraiment donc wana Floris Sadiko donc tolobeli makambuya wenye musique à BCBG papa chéri Jibem Piana moto pamba oh vraiment donc mokil mobimba ezozela 2019 donc même na fin il y a 2019 donc c'est pas grave pour balobaka keba de match ko mana 2019 tozela vraiment donc biloko bazolamba pour mutunyo so aliango na ndenge sengo. Merci na Bibi Kapinga donc la bellissima donc na kati ya ma mission TV babi BCBG Kangaram tema koba kaka orokoma donc merci à trop na ba fan tout ba la biso Karsha Sadik na katia Finland Karine Chamba outi France azape na katia Kinshasa Karine Chamba donc merci à trop na batutu ba landa biso Général Ngando les crocodiles na katia Londres maman Général Ngando donc na pesi bino trop ba mbote pena trop vraiment bozora temps ya kolanda Martin invité sa fusée place Azali merci à trop na Valentine la patrona donc na kati lemba balobi musala nde na Corneille merci à trop na Emily Mode na lemba mwasi kitoko vraiment akangi lemba wana couleur moko boy somme donc azana ba maison na Emily Mode donc mwasi kitoko na kati lemba merci à trop na ba fan to ba landa biso partout dans le monde merci à trop na Papi Kumbi Evange et donc musala nzambe donc Evange Papi Kumbi na kati Turquie o ba hôtel biso Moïse P na sima caméra ba tutu ba c'est na BCBG bambote bino trop. Vous êtes toujours branché dans ma mission TV, chaîne de référence. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.